Olembi musano e baka ya mbona na lembi ne bibinte Nabi solo ngano kibakilia ya sepeli mama Napa populate mu de sepeli já makasi ko makala na makasi nexo ko sama mama epeli sama makala pa mama epeli mama epeli Tala, madesu de kala, no teno ka madesu siko. Yo vraiment. On peut pas bakilia ba bondela bakilia ba restaurer fonga me belé, faut kolengela bakilia. Yo mama na loka mwa musala. Mama na mwa musala ndo travail na eke mwa no yonga la boti. Nzambe na ngai. Ondu tisiko no tebe piste. Yo me za pasi ya. Nana mwanga mamna luka mwa musala kuna mune eloko zo na mema ko posunga kango zo sunga ngate ya kuno sala penye ni na sawa ni fo étoile mati nani asona alba fotala nga baluka labo étoile na alba nai chika biono pe abayiba alobi misalo lingite kufanda kaka na ndaku olandela kaka libande konda wana apesa kote loko te mwana zo chanson na loko te ngasoki mama na salite nzambe mama sikoma ngala mama konde écoute no ani na pikanga kanga na munoko na posa na lobano yo oniko fanda opte age zo pousa nazo tuna yo opte age zo pousa na opte age zo pousa baningo zaiki na bango babanda ko linga mibedo ba zo bala kama ba zo kende zo fandela ngaka na ndawo na ebisi yoko na liko muna isu sekonda kwangu ngai mama mibali base bele ponga na bongo na bota yo na bota pona ekondana te baninga bazo bala bazo kende yo olingi nani na bota yo pona yete mibali ba ebele ba bakufela basi bazatale bele luka mubali mususu obiko sa shwa mibali te oebite na silo bakilia na ngai malamu ba ya olia mama na ebisi yo kali nkai soki moi ça regarde na basani si mo kota ko lamba kaka yeli su ebisi mama Étoile, Étoile. O boya pona ni na bisa. Na sali nini vraiment étoile. Pona ko mo négliger nga boye ko. Doka na boye te. Bolingo na biso ndenge banda kuna tonga pasi. Lelo to comme na tangu peke nzamba ndo ango bando swinga to zwa. To na bomengo. To comme na bomengo te mais est-ce que to lingalo mama na ndatra maleo. Ndiko kazi ngo bisa na lelo to comme na bomengo soki ni soki ekona na lembi. Neso bila na lembi. Mama biso sombela nga kelamba. Yo moko na kolia na yo ekona pa na biso. Na yibla ko biloko konegese mukoni makambe kese mukoni na lembi na nga penza na lembi ndata na bia kesa olemba te nga na biso ko inaza na famille mo très pauvre non na simbongo te ko balela yo na biso kesa na simbongo na ko bala na kota kilikele mamo kwa 3000 francs soki na lie to ndiko yo bandiko balola nga pe ndiko balola après to yeba ndiko sala ekunda ekomisa ko kilikele ba 3000 to bala ko bala tino to bala na Muni banyima ko limona nzela moko. Semester mulu kile fiti na bango. Biso skoti mkoloni. Kana fanda kana ndina. Muna mbala o foso osino décision te lelo. Ou bien semaine ka otoza. So c'est lo papa ona libera. Komona ngaite, oluka ngaite, ko benga kangaite. Na kwa pesa te ko koma kate konda. Ko yaka te. Yoka tika ba jevana. Na tika ba jevana. Olingo na biso e ko kende tito koma mibangi. Na ngali na masuite kasi. Ngana boy na pa. Na lemna mo linga pauvre, ya piaka na boy. Yo nganga to ngam na linga. Ngasko na boy, to linga na de. Ngasko ko boy ngam na boy yo. Na banda o linga. Yo tsanga jetem. Yo tsanga jetem. Na bina bona ngai. Ko bina makasi. Tsanga jetem, sko ngo sa. Ke bana yo. Na bina boy.
Car lelo na peso ka semaine o mobimba papa so c'est le loté en tout cas to tika la bonjour to bonsoir ici na ko pesa teka ko yaka te ko benga nga pete ko na boyi na ko na nga ozo bosa na bienvenue bio bambonga tindela osala ngoni ba bienvenue bio grand frère na nga j'espère que ba grand frère bienvenue bio tindela ngo est-ce qu'on a tekela mais yo mom ko no beta pocho relation Désiré Libandi ba ba sa dans maison ma habillement relation ma moi bandi ezala ka ba promesse e ko na lembiko na lembi lelo penza en tout cas te bon tout ça la boy lelo eza anniversaire à Clary Kato kuna na France azo fêter fort biso atu ando swana wana pire mutu na nga tu ka place moto mais la taji biso to fêter na ndenga na biso ko ganga na oza solution bon ngana wala ba boy noko na nga propre abana azana Finlande Pelé Moulasso yo biaza aza grand prêtre noko senga yeba mbongo ko na yeba na kangisa po na lukata noko na nga be papa leki batinda velo pa na bino est-ce que mabeza libandi yango dezo yaka déjà est-ce libandi te libandi famille ona lelo papa ka ina lobi tika libozi mwina lobi yo sakana yo sa bolinga kama mabolinga sa ojete des demi na 10 ans biloko ko na mwana ko basubi bakenda poto asala 10 ans après zo masine na ngakute sa etali ngati na bina boyi muti no kende boyi ko landa nga lisusu ti entrepreneur suka boyi ta ni no na bi kunde tika nga kende na bina boyi tika la ana boyi to bo kene semela to kena kanda kai na banila ki pesa na wuji ti pesa na kena ndako no ko landa nga lisusu te soko tindile nga na bulingisa soki otindile loko tatwa papa to tika la awa au moins ngala mutana nzela ko lia zuwa te ko menacer nga peti nga peso la monio non tika na peso mbote ma mbosa ko jipe nzau papa na Jonathan ibsa nga makambo yo mwasa azaka mwasi alimane mutu te nga na kena to boka tika ko benga so ba jipe nzau so ba na etalio wala basi yo nga na kena ni bandi yango izo ya dicha dana luka na nga na soir femme alors ça ba cher mama bolingo mosa yeso mwana mosa boyi benya mbali pa a résister o sa kana na luka yo nino noko donc de na benga ko na téléphone biko zoga bien te na ngano na tokuta ma to solo ndena boy so na komika lobi ba ko perfiser ngai moi si na ngai étoile alobike moi aussi na baliété il faut boya siko aboya nga ngam sana tu sais déjà 2 ans na baba quelques mois to mesana boli meza parce que mesana ngalinga sumo na mesana ikonda obenga noko na yo na âge oza mukona na musika na kotala oboye na mwa mwasi na bomela makasi yo ko métier te musala te eloko te olegisa mwana batu bobeti soki 2 ans na ndam mwana wana akani tema mingi ata na réseau pour santa apesa yo délai pour se préparer ok ko bala na kibo moto na yo makanisi nini yo zana noko ezobeta même mutu pour makamba mwaso apesi na mama na devoir no to benga Florida ibotana na mbali na Patrick Balox na Luanda babi ekonda kobanga te biso to bunda to tindelo $300 pour oke kobala na bengi Benjamin Bazebi na mwasi na bibi Masuka babi ki ba osangisa mwa mike ba nyuso bana Luanda ba osangisa mwa mike ce que so na beti machine na Charles Humberto de que matériel mobali ya igete nzinga batu nyonso na yeba na bango noko wana batu nango tokola na bango ba Patrick Balox ba Charles Humberto ba Benjamin Bazebi ba Chico Masamba baki mondial ba Oliboda petit frère au mwana mwana tuka na biso comme siko babiki ba tindela so na calculer mbongo ba tindelanga ekosala ba $700 si on a calculé un bon, on a 50, 20, 100, de ça, $700. Moi, je n'ai pas la moitié. Est-ce que, bon, la boïté, aux amours,
bon on est mon on a $700 on est mon ami wapi na famille au vente au kanisa ngai na kobenga Vicky Ndombas na Londres pardon Vicky Ndombas na Suisse comment la Suisse hein Suisse à Londres mon Suisse Londres Suisse mobali ya SP Makanda donc na komeka ko fanta bango pe na solona na bango na ba combien o bango pe ba ko sa nango pour lelo yo to joli kanisi ya ko sangisa na mbongo yo o zo pa batuno wana viva sakana muti oh noko na yebi noko lit comprendre na ben o mege noko le salanga emo elo ngana ubanga to tendeti mtapesa courage ale mundangi tena bengi ale mundenga bi bo o ndeko na ubanga tezana benga Olivier Ndinga abensko Olivier Ndinga na Ireland donc noko sayote noko na zuko courage no seli boy na zuko courage au sepelate yango nga na ye na ekipa na yo noko ngasuko na komi pre ya okende likambu soko sakisa bambongo na famille awa tika na yo de ngai bambongo na ngaka muteko bala ka mwasi wana mbongo na ngaka code $700 wana code ndelo ko pamba noko loba kizana na $700 wana ezana mbongo mususu yo so bomba kasi jamais ko sala mariage ndenge so loba ke libala o sa ngona $700 kasi o 700 abiki o utana Angola le na Finland JP Mbala grand frère JP Mbala de Finland abaki otindela ngai bon siko na yebite otie abaki montata binga mona osepelisa yo siko yona nyoso so na sali kalkili ibale ano lo pamba noko o mezate nzama suma elonga ko du souci o mezate nzama suma o mezate po ozaka na mwasi na yo ya bien Miriam Kololo ye pa boya ngaka boya asa siko na Lubumbashi abala azaki na posa yimo pe na bala yo pesa mbongo ozola na kaka mwana mwasi na titi azane loko tu posa ne loko ti mais loko suli kanisi ya koluka batu na yo beta ba porte c'est bien non te la yo manoko nazali c'est bon noko na tiki malamu noko benga yo ka esa bandeko uzana bango na mbote opesi pe mwasi na mbote mwasi no lelo sa te mwasi te azaki akina wenzi so no biga ikonda zaki malamu $700 et c'est le mariage et qu'on a ça mystique c'est po bengi na téléphone simba pardon olobi nyonso to lingi koloba na tiki makambo na kosala na ye lo parce que kama lambo bengi lenga na ye komoni pardon na senga déjà so me na senga pardon zandenga famille na biso biso to line to bondela mwasi biso to bondela biso mwasi lo pas que c'est important linga so to lingani un jour to boya na tenga ma so to boyani so to lingani na tiki mo bande na biso même grand frère na nga ba benga président mise na Paris so boso la rat ay saboni na bi président mise sala makambo izo sala boye non c'est demi na bien biso c'est important alors c'est très important le na bengeli akosika te yum ta na menace ke na bala o kana biso na mbongo te yo bité so mbongo ate il faut to kabana ngana lina to kabana te mais na sana batuna na batama lo les amis dans le but à relever biso sale autre ça fait tu vois comment des avantages parce que biso na sali oyo ba jakumusa azana Ireland il y a biki ya otindela nga $300 donc mbongo nous sur la calculer koto nyonso libala déjà c'est bon c'est comme ta sélection ntembo to côté là na libala toni de nuances asu na Ireland yesu grand musicien kuna ozomona est-ce que ma bien ça parce que moi on bengele expliquer nga oui kasi mbongo de Jésus va mettre makambo ya siras kote zala motika bengele expliquer ka makabuka wana kaka bana ko mali kumkoloni makambo bana ko mali kumkoloni tikako na bien ceux qui te ils sont en bongo nyos ba code salami ko eye hein est-ce que ma bien ça va non on a cassé ça déjà bon et koya oza batasir yo zo mona onde Michel Kabou il a posé raté na yebi bien pe bandi lelo te ba silence bandi lelo te kodi koya obi Marlène tu sais vous
Marlène tu sais vous il écoute akenda né ah on a tika ko akenda partout on tika na fanya na ndako tika na vana na mimi sote na vana ntio benga ngate faut expliquer nga ba code il bosse c'est combien il bosse code il combien c'est ça code il bosse combien mais toi non on sait où tu t'aimes pas on t'a comprendre hein oh yo na baki ndé te saboué nous connana asalaki déjà lettre. Nous connaissons Jérémy. Oui, nous connaissons Jérémy. A sali déjà mon candidat peut être ça nandao. Donc nous tout le monde awa OK tu pas nangai na pesio mon candidat wana. Mon candidat to na pesio OK pesa para na yo. Le samedi oyo. Toujours ya pa na bino makambo nyonso te yo pesa mbongo makambo nyonso eza normal. Est-ce qu'il y a ma belle? Et quand est-ce que bana kala ozalaki wapi? Pour ça mukama kitoko. Non, na lingaki na fele ko babi tutonda tingi taloba kino ndeko nanga yo bombele na sekili. Wa benga mo sekili. Ninga na silikana mu na loba mabe na zo ba décision. Dika na code, lorsque tu as ba code nyonso na classe on a cette liste ngoni. Oyo, neti te di mola, abi otuni $300. Qu'est-ce que vous dites là comme ça? Pas la calculer nyonso boye. Na ça déjà ba $3,500 $4,500. Moi qui libala bile la kafu. Watu wakomela wakolangwa. Bongo, mbona ligi bongo. Papa na mino. Il faut bena amela alangwa amona ke mina bota na nga mwana mwasi. Mwana mwasi pa kitoko bien. Surtout obi mpang na bino. Boy landwa. Jo moko so na abimana atala ko misu mabe. Jo so bete mabe. Non makamani nga ngodi. Ponga za kolo code. Beni code ye libala. Est-ce que ça est là mo? Pas le monde a paquet la mon paquet la mon fufu. Na yuki kaskasa to ke kasuma mo te kana ndako to. To ki oza ke boko mi pressé. Eza bo. Ko comme malette. To ke ni mafuta ntabalia onyeze. Ah OK. Tudu mama na jungana ndo sonda pensanga bia. Mwana ngabala mwana na ko photo ka chomo ba mo pese ko. Mwana msote mama betanga na ko pese te ka. Esolo. Mama betanga nzete. Tu pesa ko mo na ka chomo mama bitula. Comment faut pas la tête. Ah, faut pas les lengues. Ngai code le lo vraiment il faut na kende vraiment pour bala moi ça on to kende présenter ta code moko yete vraiment hein ande kona bo sala nga bo pona nini hein bobe botinde na mbongo tindi mukanda pa moi c'est déjà nzambe na ngai Allô Falon Tiala pardon hein bolobaki botinde la mbongo lelo donc to comme déjà 16h donc ba 18h 19h toujours ken ah olobi Marlène tu sais vous yem talobaki ke na benga yo mto ebi yo ndembo tinde pa tinda na compte na yo hein ko sala nga boyete ngande ko na bino so boyinga vraiment bo bakisinga eza soni ah on peut ça quoi de kalate hein ça va na tes espoir pardon na tes espoir ah olobi ah ngai non to solo la na grand frère JP Mbala de Feyland yem talobaki non alobaki na tungsa bino nyoso boza famille na ngai boza libanda mboka yo na tungsa bino so na tungsi bino te nani ni susu vraiment nani hein bosala nga boyete ko na yo kufa pamba bosala nga boyete pardon merci maman excuse on mata matana pardon bon tout le monde a dit hein OK c'est bon ciao bon matondo merci batata na sepeli lukuna na moni bino po bukukishe maloba oyo bino bulubaki topi oyo bubongisaki ipai na ngai oyo jadi famille na ngai famille ipini ngombe isha malamu tumunaki makambo oyo bupumaki na mukanda tumunaki pe oyo bulubaki isharaki ishengu isharaki pishayi na kati yetima na biso lukula mama na bangu oyo yazali madami na ngai
lukula pinde kuna yeye mubali ata banuku na bango bazali te mekashi isengi daka boyibuye kumuna nanu batata pe buyiba ndengini ya kusolida kashi ya pashi na yibite soki bini kuja ikolo nini tata po bande kukuta na fenêtre lelo yemu kuswanya mutimene yo ukotira na porte isha madame tata mekashi ya pashi na yibite soki ikolo na bini busala kaboyi utindi papier invitation kasi na kati loku jalite na yibite bisu na munoko na bisu yembuka banu banga boy mama onango mafula kumbundu habu idi fuidi habu idi kutorukele hatorukele ku ndawende papa na yibite iloku bushali wana soki bubunga maki te na yibite bina bandeke kushala bino buya lukula ngai natalaki envelope na bino wana na muni loku te na kati na muni makamu ya malunga te bino mukubuya buluba tusolole nini tukusala pu mwana hoyo papa ulekisi yengunga mingi asaliki mutu mubali ye puwa bala yo uzumi mayene bambriyema lelo ko itwali mubali wana akendele ye putu papa totibo mabozulo malobate uzana jinzonzi tusola mama libala ekonda zali noko nanga pardon na ekonda za mwana nanga robeyanga noko mena age yeza mukolo nanga biso toza bien toza bato bandundu toza musika pete na biso toza bakongo ya kokamwa na enveloppe wana lettre totindaki na kati wana mbongo eza te na kamwa toyokanaki na ekonda atia mbongo na kati lokola mbongo ezalaki te nde toyeboye tozwa solution nango bosikizenga nani nasola moke na mwana ekonda papa bosikize likambo te Papa. merci Libala. Mwa mbala na sepela kana itata muki. Umotiti bolo ba makamne na okumba bino te. Bon sikoyo sepela nete ondimi bondimi lettre na bango point. mais ditika na Tata na yo umtanzimi ngana nzimi ngote. Nasaka mwa mtu na sentimenti. na dobia etwali akuli na ndako akuli pane yo leli ko itubuye kaka mabali yali bosu mubali yao yo mama mututelemele yete mubali ye wana oyi ikonde soki ikonda aja mubali ya madam lelu kaka yo mutubimishaki ye mabe chikoyi bongo ye lelu ubuye makamboni Loko aza munene bongo na kanza kiana mbongo nzoko munene apambe loko ezaki. tushera envelope bayeri biso lukulu bachaki te siki bayene yango na posi bongo kinjonjo bake kuchara yene oda Ozala ka bongo batina ka mfelo ko balambela ba. Bosa penza kaliki na mbongo ya libala. tushera basolula nge tukuyiba kompremini ni tukushara ni shiko punga lilu na vuandi nendenge ya mashoki te tushera bashire cha kusolula ekonda ya bendi yo pembeni pamba te nayeba kombi ozana polo baki na nga na beta porti te naluka te na mbongo na bato na yo mbongo bakotinda yango wana tosamaka na nyonso oki deja kuna na lettre otaki eloko te po tolonga na osoni liboso po tofuta droit ndenge tokotoli ya ezalaka dekase apart wana mbongo ya libala yo oza na kombi esika wana Est-ce que ce te pèse par maman sur les lots? Est-ce que le mariage pendait à jour? tofixe ka jour lelo Pasteur Nicolas Chimanga en États-Unis, a bien accueilli. abengi te Est-ce que Malek Nick d'or de Switzerland pas bien accueilli? mutu abengi aza te apart mvata lundambi na ngola abengai ngai epona makambo na yo et en plus biso bakongo soki ozotinda lettre pa ya bokilo bazwaka quelque chose te na kati Fumbo wana moneza biso balambela biso. papa nina enveloppe kuto te eloko te bo ozokonfie biloko bato kolebu mpona nini otuna mpona nini na télémission awa nayeba position na yo mbongo oyo oza nango wana eza combien Non. Pasteur Nicolas Chimanga bien accueilli. obandeli lisusu oso olobaki yango déjà te passe Nicolas obandeli lisusu passe Nicolas Mais Nick d'or mutabaki qu'il faut basali mabe basalinga mabe bloko. basali nini nango explique nga siko basali nini Noko. Omoni batu nyonso oyo nabengaki mpo batindelanga code mpo na bala mutu moko te atindi.
ndenge naza boye donc tezalaka teze otika biso bakoa mais bongo ezanga bien afana ndako nanga nafana balobaki bakotinda sikoyo nabaki na calcule kitina koya ati bakolandisila yo bakobenga kezwa code nakemba mona zwi sikoyo ndenge na boye yo otake noko comprendre kaka isola na bango mpo nga na te bokilo apa tozoya pardon limbisa biso tozoya na ngai ata yo moko pene ezalaka te biloko boye mokili esama na maloba naloba nini badefaka babalaka mwasi na niongo ata yo moko bongo ye mwasi yango mwasi na ngana ye mazokanga makaka na bala na bolingo ya nzambe tikala na makambo na yo nganaki ngai nasambelaka na bima po apôtre Wembe na Belgique soka yoki makambo oyo esalami awa ngai na sono nga na yoki ezamwa pasi talanga Jérémy Mabiala na yoki soni po bokilo na nga apôtre Wemba yoka ngo etanke boseli na nzambe bamakato esa bien te kende soya na bango kaka ke mbongo tozwa code so tozwi code toyo kotika tokoti nyongo lobaka bongo mabeza Mshaka kinjonji bini wa Kongo. Kinjonji ya kuhumi na boy wa Kongo. No yo vanda kwa. Vanda wana. Bokilo. Papa tubota kabana. Tubota mitema te. Ngai kunya kale na ngawo ya te po ba mikolo na ngawo ya koleka ngai age basa na compote na yo se kufanya nini. Kana vimo kutugoya bati. Donc il y a évité vous bon en coton pour aller moi la voir maintenant. On a évité qu'on a obsinga Sonia. Ayo que c'est yo son. Papa comment ça dit? Alors, Yuyu Lombi. Solo la a. Ta yebsa ini sikala na kuma seigneur Kelly. Zela noko réseau maintenant so na. Mais nous solo la bien. T'es réseau. Yuyu Lombi. Loba na zoka. Papa, ma grand frère na modeste na Paris soka yokanga oko sepela na loko ote. Nzambe na ngai étoile. C'est la étoile. Étoile. Kozomoni masoko ngai na dinga gate. Uyeli ngai olobaki ke bakukilo ba tuya ku visiter. Kuna kuyiba kuchobela makambo ya ibada. Siko yibashana basha agiter. Oyo ba yesi papa. Noko. Papa, en tout cas, il faut une solution. Le bon, on a ya donc bateau ya télé qui monte mana. Bateau à poto, ba relation ya poto, ba kodoye, pa la kaki ye. Ba pesi na ba moye ni eloko. Donc on nga ba la mosi na mbonga code. Nzambe. Na mona suku konda. Na mona mosi. Ekonda papa c'est là nan papa. Yo za papa mukolo. Nyonso yo lobi ya biso toloki. Ko basate ke tito fanda to loba te na bande ko la na malobo bande ko. Yo muto sa ki lettre. Mais na lettre bo tchena no ata différenti. To ndimi bo pénaliser biso e fait to bi. J'ai là papa. Est-ce que ndeko na biso nenga fandi boy. Soki ba boya ni na mwana na yo. Ona biso ko bala. Bo leki sina ndeko na biso l'air. Ba ninga nyonso ba pola na ye. Basanga ba poto. Jere wana tata. Tada. Papa okende na dobie. Soki bu yake kusala mashoku na mpango yo. Ma, lelo yindire. Tada papa. Fande wana soki konda lelo. Ngai na nini kende makambo ngai. Avwane shengai pona makambo ya ibada. Papa wana pesa okende te. Aba okende konda mona na. Jere ngai na dingina banda action. Papa. Papa. Ndoki. Ibambi. Kongo wana. Yeke ndiponi. Makambo. Yoki mobali yeshuba. Mama obena okota ngoti. Oh, c'est ma story et pas des trucs comme ça. Makambo boy vraiment. À partir ya Belgique. Combien de fois attendi maluba ndekuna ye galu abala yo. Sikoma maboy. Ozoloba nga pe na bengela yo. Bienvenue kutiende na Paris. Sikoyo faites ngo wapi amo. Na dobie kisha ndimba. Makambu ya boy. Ngai na dingine bima yo ndima mukamate mukandane yo no papa shafu kubimate muone na yesha na makambu isha ndimba le shuka papa na mbalo ngamu kuno kukamate ye mubaya na kukamate ye mubaya ni amani ma
etolo makambo ekoza bakindoki na famille yango oyo kasi fale loba ti tuti tolo nazobala wapi libala